Moi, dans un examen d'état, à te poudre, mais lobby batala na journal Combo Zate. C'est vraiment la honte pour un parti d'un docteur en droit, un parti légaliste. Yakomona Batu, Babanda Kosala Obabengi, amateurisme politique. Ngale na Melagi Masanga, na Langwaki, j'avais demandé pardon. Ces gens-là, Basenga pardon à Artuana, M. Augustin Kabouya, je cite son nom. Asenga pardon à Artuana. Et Tshisekedi comme docteur en droit mal à l'aise. Que Oya ko publié et le comment est illégal dans un parti légaliste. Il faut senga pardon. Soka ko senga pardon te a démissionné. Il doit démissionner. Ou bien commission na la discipline. Oh kata batusuki, bakate pesuki. Il doit normalement démissionner. Nazomona batu, bazomema fanatisme na kati ya parti, na ba réseaux sociaux ba comme je suis Augustin Kabouya. Akufita à commettre acte ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Bokomi kolinga kosala esprit d'équipe au lieu ya kosala esprit du peuple. Mutasala erreur tellement que yenda ko signer pour besoin poster bozo comme je suis Augustin Kabouya. C'est la honte. La vraie UDPS, vous constaterez après la sortie du gouvernement, je suis encore seul, beaucoup de gens vont me rejoindre. Je l'annonce à ce jour. Les gens vont comprendre que Babanda ko beta bango, balobi ba formal, Babanda ko kosa bango, na idée, bati kaka kabilisme kende. Conséquence ya makambu ya Jantini Ngobilana Augustin Kabouya, c'est tout simplement quoi? Les gens ne veulent plus respecter la constitution. Bakomi kolinga kosala weza ba arrangement de salon. Arrangement avec de nouveaux amis de Kingakachi. Conséquence Yangwan. Donc, eza son. Batu baoloba makambu na biso ya ndaku. Il faut te lobela ngo na ndaku. So bolobeli na ndaku ezo simba te babima ta babelela. Peut-être bato libanda bakoya osala médiation. Azana nzela na zoya poto bandenge nini toko organiser marche o eza prévu pour les 30. Baebisinga yaka toza na base. Nalobi est-ce que ma sécurité est assurée? Balobi nanga oui, ta sécurité est assurée. Koko mana komi place balaki. Balobi nanga bozwaye bovandise na se. Un national nommé par Etienne Tshisekedi, je dis bien pas par Fati, mais Etienne Tshisekedi. Bavandi singa nase, bozwa Gillette, bakatinga Kovo, balingai bakata même barbe, na lobi na bango, pas jusque là, na ba image, oyo bazolo babaza nango, ba censurer ba image parce que à un certain moment na lobaki, oh, bolinga bosala eza illégal. Le problème ezali raison na bango ya ko torturer nga na niveau wana eza ke nazo respecter ba konzi ya parti te. Je demande à tous les bana Tshisekedi yo baza à travers le monde une association et comme yo babengi commission de discipline. Question Nazotuna. Balobi que je suis en contact avec Batalamuka, Bakanginga téléphone. Na idée batcheke, batalandenga na sulularana ba fayulu. Après checking na bango, tellement na koma salité so botali ba image, na latake lamba mususu,
nakendaki na ndako ko changer lamba musu po balobaki ke po bazongisela nga telefone na ngai ifale napesa bango mbongo. Nake koluka mbongo naye napesi bango telefone. Po nazwa telefone ezwaki beaucoup d'heures. C'est ce qui s'est passé. Baye kozongisela nga téléphone. Ils ont pris des photos. Babwaki na ba réseaux sociaux. Na bit ya koboma étoile o ya jeunesse o ezolinga ko défendre démocratie na idéologie ya emo le docteur Etienne Tshisekedi. Babwaki ba photo na kati ba commentaire. Voici o bolandaka. Langage na bango ezake nga nakenda kozwa mbongo na compte na bango na ebite mbongo oso nakenda kozwa ngo wapi. Mais l'opinion ne doit pas oublier na des personnes bato belé baliame bambongo ya ba combattant bazala malade. Nga naza parmi batu oyo diaspora pesa la confiance na opération. Il y a $1 pour Fati na campagne.